Bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Dikina Donné Kanda, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Gros bisous, naba abonné sur Dikina TV et bienvenue, naba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV, mon vieux Benz, on a motuka ya talo 4x4 double pression ya Suède. Vraiment, bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya Angola, ya Brazza, ya mokili, mobimba po oze bele bolanda rangai, boyo kalisolo, eza droit de réponse ya femme de chambre. On a betaki lisolo hier, femme de chambre kende kokutana marabout. Vraiment, zo ki contact na ngai, alobi kete, muto yo beti lisolo na ngai. Na bien ok, d'accord. Le quoi yo contacté ngai likambango eza ndenge nini kasi parce que muto aza na droit de réponse. Yana bisalobi c'est vrai. Tout le monde a bandoki partout te. Tout le monde a bandoki partout te. Lelo yo bato yo baziki si ya corona eza matiti. Donc monde la longi kozaki si ya corona te mais biso ba africain tozi on nzela ya ba makasa banini eto vraiment de quoi pesi explication na ye oyo seleye amoni yango valable mais moi je peux dire encore que na yo ki lisu passe na motema yo zo landanga yo comprendre que notre grande sœur a fait le pacte avec le diable inconsciemment oza moto yo pambolami parce que mutu nyonso aza na intelligence renouvelée te vraiment na solo na ndeko mwasi pona ye amoni na yango eza normal a solo nanga na tuna bime yaya elekaki ndenge nini nde na betaki lisolo moninga na ye na sima na ye ndenge nya koyo kozwa musala ndenge ni bakoyo kobenga ye pendant ma confinement otango bango ba ancien ba perdre musala alobi leki makamno soto monaka eza palpable te eza na makamno so elekaka na ndenge nzambe ye moko ayebi parce que mutu na vie France a la protéger ndenga na kende ko protéger musala na ngai azongeli pe musala confirmer yango mais malgré azongi nete ezalaki ne bandelité donc mutu wana ongana ko benga nganga yaya nango ko limbisanga parce que ici eza la champion na ngai na dorlotaka na ngai vraiment batute na lobaka lisolo ndenge ezali pona ko sunga peuple ya nzambe ko sunga mutu akoyeko kende ko kweya na mbeba papa wana ya nganga asengaki ndeko na biso ya mwasi aya na babenga nini contrat à travail, voilà. Contrat à travail, oh ya signé qui ce qui 2 ans et demi passé. Dès qu'on a vu ça qu'il y a qu'on nous penda senga qui a panza ba papier, elle a commis ce combo ya chef na papier duplicateur. Donc il a remettre nganga 2 papiers. Papier ya contrat ya musala na papier oh ya commis combo ya chef na ye. Nde apesa ki tanganga après aye kozwa yango. Ok? Tanga ye kozwa yango nde nganga ye kopesa ye nini condition ngana mo yango condition mais yende kwa lobike non la championne musalo ofele na mokili ezalaka te musala ofele ezalaka te donc ye lokola salle de sorte que ngana zongi na musala il fallait na sali na futa ye nde asenga ikete salaire o ya liboso ona kozwa après musala après confinement tant na zongi musala na ngawa donc na kopesa ngo nyonso alobi nanga kete makambo ko améliorer ba kopesa nga batang ebele par rapport nde na bandi kobanda donc ngana moni nanga ngo eza problème te mais leki na nganda za kosemisa yango ndeko yaya lobi ya moni eza nango problème te eza nango pacte moko te eza nango kibonganga moko te donc ndeko na zo mona kindoki kibonganga partout et peut-être eza nango kande mutako okende pa batradi nini oyo ba prati ba benga batradi praticien pardon beaucoup ngai batradi nani bandeko l'enfant mystique aruloba makambo kimaka o makaka diaka donc nde bato basalaka ba kisi ya comment je peux dire ba kisi ya bokoko pour elle a trouvé ça normal eza bonganga te mais yaya souligné que apesa ki contrat na ye ya musala et puis komaki kombo ya chef na papier
Donc, je peux m'imaginer parce que toza awa, tozo sur la famille. Donc, ils ont travaux ndenganga salaki. Peut-être qu'on évoqué combo ya chef. Et puis, à salibiti là, qu'il a ngana bino to yebiti. Ndeko na bisa salaki licencié pour essayer bon que musala eza lisusu te. Mais tant que kuta na nganga, na ndenge ke tant kuta na moninga na emwaso salaki vraiment na chance te à regarder musala po aye sima. Mais yende ba garder musala nde moninga bikete nga mobali nga nda suninga ye pa bikete na kendo kuta na mobali tanga kuta mobali camarade ne mobali camarade na bikete yaka na contrat na ya musala na papier okomi komba chef na obilo komi bala pesa ki yangwa na zo souligner lobi donc ezana ngoko tuteke oboete la champion ezala ipenda na ndako ezate ki banda kwa nganga ndozo kanisa te ya na fongoli parenthèse je vous dis que le diable a salaka ko recopier makamba lele sale mara isusu te na nende na ndenga kala te ndo lobika ndako normal oui ndako normal mais makambo sali yo moko ko comprendre que te o memi nini o ya ba ya nini o ya contrat ya musala o memi pe komba chef na opesi o assister ni na prière soto benga nini loko yo pesi kaka kende boya kozwa okay yo zimbala moko pe bazongiso na musala malgré moko zo bakete ba ero bando sala liboso za penza neti oyo bandite mais yetanganga rassurer ok au fur et à mesure sala nini okumata na nini na ba air donc ndeko na ngai nous on est là juste pour na partager ya on a le besengo na muto azolanda la champion na comprendre que te ndeko na biso azobeta côté eza ngolu komona mabe sika mabe ezali bandeko je vous dis que eza ngolu et pesameli mutu nyonso tuti. Intelligence renouvelée, ce n'est pas donné à n'importe qui. Au monde, on peut dire que tel cambo est malamute. Non, c'est pas donné à n'importe qui. Yo comprendre que non, dès qu'on a biso, tôt ou tard, que vous causez tort, aux amutu et sengo. Pas moula messi kozali. To solo linande, qu'on a essayé la bine de kongai. Kutana basala nzambe. Yaya lobi ke me na kenda ke église, non? Na kenda ke église. Et ça n'a pas camboté que ceux qui n'ont pas d'église. Donc, il qu'on a vu ça, moi, ça moni na ye problème. Et ça la kalo lenge bongo. Ya. Parce que, batouana, babandana A, barokom so tina Z. Barokom sa yo tina Z. Et l'eau qu'on fait na mokilo et zalaka te. C'est mec na mounu, mosi, qui ne dit depuis Paris. Même nini salut na biso. Yesu afuta yango ne kulu suponga na to benga bana nzambe. C'est ça. Et loko ya ofeli na mokilo ezalaka ti. Yango na ye lisusu na droit de réponse parce que elle-même m'a contacté. Lisolo bete za yanga, ndeko na onda pesi nga, ndeko na nganda pesi yo lisolo, atindeli nga lisolo yango na ye ko contacter yo, eza nde bato bazo commenter wana ti. Eza na ngondengi wana te ngai moko na kenda na kokuta na mutana mbunzu donc aza mutu normal na kepe na ndako normal na fanti na kiti na remettre biloko fani na remettre pe na yeko zwa mkolo fani na ya kozwa ndeko na ngai na yebeloko akoloba te na yaka ko partager li solo ndo sengi ko nameka ko éclaircir malgré éclaircir nga personnellement, nazaka convaincu que ezaka eloko moka ya simple bongo te. Je crains que salaire oyo kende ko pesa tanganga. Salaire na nyonso wana eza bozui na yo, eza nyonso ayo. Je crains parce que mu banganga wana baza lokola ba notice bien gardé que tu ne pourras pas lire. Et ça, le coup, le fongoli na ndaku na yo. Yo, siko zana nyongo na ye. Il peut se servir quand il veut et comme il voudra. C'est ça que moi, je crains. Le coup, le contacter la championne, la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède. Autrement dit, on a été là. Kema fumbe. Naza na obligation ya kosala nini, ya ko informer, ba abonner à Dikina TV. C'est vrai. Et sa version yo pesi mais moto bomba nyo alekyo mayele na bolingo nyonso ya nzambe nazo souhaiter vraiment izala kaka lolengo yo lobi mais si ce n'est pas le cas
ozala pe na courage ya koya ko contacter la championne pour na kopesa lisusu makambo kete ebebelinga obente yindelinga basala nzambe bazali o la championne ko recommander yo malgré na recommander o que le solo na basala nzambe yo moni que non ça ne vaut pas la peine mais c'est pas un problème au cas où yindeli yo ndeko mwasi ko bosana conversation ya ngai na yo to bana ko contacter basala nzambe po babondela pona yo bana ya Congo baboni à Dikina TV vraiment na moni ba commentaire oyo lobami lelo pona générique oyo bana ya Congo ba misusu balobi na longola ba misusu balobi na sala nini na longola te eloko la championne alingi ayebisa bino bato baza abonné depuis bayebi ke ezalaki nzembo moko ezalaki bien avant vraiment je peux contacter YouTube pour na retourner moi makambo pour na zongisa yango donc na sali vraiment msala pour na la championne nzembo wana ezaka générique kaka ya pambati tango yo kaka nzembo wana ezalaka libondeli na yo ke bamboko biso to wuti so uta Ngola uta Brazza uta Sénégal uta wapi olandaka la championne ezala libondeli na oke ba Afrique na biso esala nini esimba na etelema poto salani poto avancer to moni na ba poto awa même ata opposition na pouvoir en place c'est ça je ba yokana pona ko voter loi et kozala pona bolamu ya peuple ba sala yango mais chez nous en Afrique c'est vraiment pas le cas yango wana nzembo wana tanga na yokaka ngo bana ya Congo bana ya Afrique bana monde entier et pesaka nga espoir donc ezaka libondeli na nga ya mokolo mobimba ezalaka libondeli na nga ya mikolo nyonso donc pour enlever nini la chanson je peux dire encore c'est impossible parce que vraiment bokolimbisa ngai là c'est pratiquement impossible mais na meki quand même ko juste ko diminuer un peu volume bosalanga signe ce qui volume eza ya kokita ou bien te volume eza ya komata donc loko na ndeko ko tenir ko yebisa bino ke nzembo wana eza ka générique ya pambate. J'aime tellement ça que ezali bondeli na ngai ya mikolo nyonso ke mboka na biso to simba na poto sala nini to kende liboso to simba na poto mona to lia to jouir na ba fruit na biso to simba na poto jouir na nini na richesse oyo nzamba pesi biso aussi longtemps ya pas l'unité aussi longtemps muto mutazo ta l'intérêt na ye donc ozala mawa pe pasi bato bazo kufa na malaria o kisa malaria zo côté même pas $5 mais comme il y a pas l'unité il y a personne qui peut faire quelque chose parce que muto sazo ta la muto donc voilà je vous aime bien c'est que la vôtre la championne la femme a plusieurs casquettes. Bye bye.